TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Par exemple, Yemoko, prédécesseur Nangai, Albert Kankenza Mwanambo, la période Mokobo, a télémelaka, cardinal Monsem, la déclaration, la déclaration, il y a ça qui t'envoie à télémelaka, cardinal Monsem, Wanande Zalaka Malam, Nzamba Zalokumu, ils ont dit parce que ils ont dit Moko, il y a Zaka vice-président Nangai, Ayaka Koyambula ite, ils ont abattu Songolo. Parmi validés, initiés qui n'a cabal juif n'a kindoki. Si on est dans la Bible, bazobi, qui est la boutique, tout ça, c'est qui m'a camboane. L'église a réveillé, tout le monde magie et côté, sorcellerie et côté, bakou et côté, batou fait un empoisonnement. Quand j'ai décidé de mettre de l'ordre, vous avez vu, dans le monde du Tumbao, Nazali, alors, dans le Sabine Lokumoko, Ndai, naza kobondela na kosala jeune ya 7 jours soki nzambe na lola alobi na ngai na continue et jeudi na kosala bamanda mibale soki nzambe alobi na ngai jusqu'à ce que je mettrai de l'ordre dans cette église na kozongisa réveil na eta na yango ndenge ezalaki donc ndenge ngai nazali awa nazwi distanciation physique na bandeko ngai na bango tokosololaka te tokomonanaka te. Armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation, mon père spirituel, je suis encore fort. J'ai cette onction-là, naza évangéliste. Vous avez un malade. Papa nyonso a réveil. Vous avez toujours de ces crises na biso na identité na ngona valeur na yeba ke lu oki kolata biso ya mais azali brébité rona ezali ali ya brébité mais berger nde bomagalo na yo aussi ba ndeko oyo basalaki communiquer wana batuki nzambe ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Il doit se repentir et porter le fruit digne de la repentance. Sinon, l'avenir me dira les choses. On va bango j'attends mon Quand tu vas me déjà les théories en foot, c'est que c'est une grande dame avec un grand chèque dans cadre actualité. Bande au babolingo, bon constater Mikolo toujours dénoncer ma bête au peu basal ya ma bête à l'okuta kaka pour nous refumer là-bas dans Nzambe misu. Pourquoi? Parce que rôle ya mosel dans Nzambe topé à église et ça pour préparer peuple de Dieu pour l'enlèvement. Bande ko babolingo, batobele bazo kota bisika, ba se retrouver bisiko et singelité, ce qui veut dire risque ça aura été enlèvement. Oui, ce que se retrouver dans l'église Nzamba zate au pasteur à kota loge, on a ba risque belé aura été enlèvement parce que Bible zoloba na psaume 133, il est doué agréable des frères et des mères ensemble, hein, toyebi. Et c'est là que Dieu envoie les bénédictions. On décrit en disant que c'est comme l'huile sur la tête d'Aaron qui descend dans les habits. Qui est Aaron? Aaron, c'est le représentant. Ou encore l'ange de l'église, qui est l'homme de Dieu. Où il a l'icolo à moto à Aaron et au kitana bilamba et quoi affecté bilamba mobibanzoto mobimba. Donc, ba membre, il y a zamutu, ba membre, il y a église. Puisque les corps du Christ, bazo former un corps moko. Donc, ce qui veut dire, où les autres qui ont tout les choses salité et quoi affecté. Or, Bible, zolo balanga, so, aux jours, suyer. Au sens, on a, aux pire, n'y a, so, comment, suyer. Toko fungula bandeko misu ba ike misu kaka pona baleka na kozwa conscience baluka Nzambe na ndenge ya solo ngana peki sawa mutu ko kende église te ndenge batu musuto zo mona awa église bati Nzambe azate no lokuta. La Bible déclare là où 300 réunis à mon nom je suis au milieu de ce que église ozo sambela Nzambe aza pasteur azali ya Nzambe Dieu va se manifester ko vana na ndako te. Mais na lobana na batu ke bakenda église na loyengete avant okende ko sangana na batu songolo mama papa bondela Nzamba lobana yo ke kende so Nzamba ebisi yo te ko kende te. Alors lelo o bandeko na ngai mambo zo le kapezo salema ya lolenge na lolenge bouti ko yoka évangéliste ou encore papa Sonika Futa
ndenge auti koloba vidéo ça date de 2 ans passés plus ou moins et que 3 ans ko dénoncer occultisme kindoki koti na église tant biso to lo bango bat bazo bana biso ke noto toucher na ba ONT siko oyo auti ko dénoncer ke kindoki koti na église azanani aza toyebi nani toyebi muto makasi toyebi comédien toyebi mosali ya Nzambe. C'est important de dénoncer le mal là où il y a le mal. Vidéo c'est vrai ça ya moi kala mais biloko oyo alobaki awa lelo oyo euti kokokisama alobaki akaboni na batu wana ata na ndoto na yeba yate récemment to sala ki émission moko awa ya soki ya babenga onene RC soki RC linganga ya ba chrétien ya ba oyo bazala na Congo soki ba pasteur soki eloko nini eloko na bango wana groupe na bango wana soki babenga onene récemment balinga basala eloko moko du genre neti ya réconciliation ou encore va réunir Batunianso. Certainement vous vous rappelez na celle qui a une émission awa 2 mois passés plus ou moins au Sony Kafuta Boyaka Kokende tant à lobby que a tchara na page na ya lobby ba longo la combo na na affiche yena bango ba coopératé ba lia ke longo te e bani ndenge nini akiba ke no cha combo na na affiche ba mambango e bandela ka awa na vidéo obuti ko mona oyo tangu ba destituyaka ye pona nini parce que ye azalaki na posa ya kotia ordre na église vi ba mbilinga mais bango balinga ibongo te parce que bazaki bato na kili preuve ane bota la vaseline ma bazo sala nana ofandisa vaseline nana zo courage a sa vaseline que non mosel na Nzambe se comportera boyete à cause de ce que tu as fait vanda côté ya te nani. Pourquoi? Parce que des ordres zakuna ya kosakana te. Alors il avait dénoncé awa basali ya lokuta moko ya basali serviteur de Dieu moko ayaka ko tubela epa na malheureusement les pauvres akufa baza parmi ba pasteur moko basalaka succès période moko na kinwana donc ningi saka Zaïre baba ne ko lobela bango trop et baza mo ebele entre autres ba Timothée Kiese ba Jérémie Mayemba je crois Sony Kafuta parler de l'Inde. Ayaki alobi na e papa, bino mo bolani maloba ninga nazo inventer lo côté. Ndeko na yo amema biso bisika moko parce que tata wana mususu ye muto yana kabali na Kinshasa. Lelo ba passer ba baby pona ye. Tata mususu azalaka na lemba ya mwindu ya mukuse. Tata ya Melsi ordre de Melchisedek. Alesi bana batuki ebele kindoki ya ba jeune lelo ba kota ba monde wana moya ko bima ezate ba yeba te ba obimela ndenge nini parce que mingi ba vraiment regretter ye tanga monique o eza bonzambe te abisaka pasteur Sony parce que so bolandi on a zuka moi morceau so bolandi intégralité ya vidéo oyo abisaka pasteur Sony ke to kendaka ba réunion to mona mutu mo avandaka na trône angenga lokola sanza ba ebisa biso Nzambe ye wana mais ba makambo komi koleka to moni ke ya bonzambe te na ebisa ki na lingi na nga ngote na bima ebisa nga ababima ka susu te soko sokoti osi ba pekisaka muto na keto osi akei ba pekisaka ye te toko ganga ndeko ko simba kisi te ba kosa yo te non eza juste ka mo eloko moka mokie eza pona ko sala eloko songolo pakala de trompe toi ba ko boma yo kokufa moi bimeza ki te nda ya ki rockman kotubela rockmana bonde la pona malheureusement si et simba kita kufa ndeko na ngai bible zoloba pona mutu azaki na ténèbres tango ndimeli Yesu akomi na lumière soka meki ko se retira zonga na ténèbres salut eza susute mama papa kopengwa ya bandenge belé mutu apengu ya memamika na loyenge abongola motema diku ya moma bomonya komi mutu ba chéri akomi azongeli mwa kopo Masibi qui cité ezalaka différent mutu wana soki lobi conscience ezongi de tout son cœur assimilé à l'elima wana Nzamba kolimbisa pa kozongisa ye mais bandeko mutu o asimbi kisa renoncer Yesu asi abimi o remplacer Nzambe wana Satan tango komi na maboko na ye okomi prisonnier okobima susu te so kaka constater que olingi omeka akobare yo akoboma yo kuna basala kama sekite
bande konanga yango bosazarde te, chers serviteurs, chères servantes, chers chantres, succès so simbate, kenero lukelo nyanzambe. O azwa kita ko préparer David na Zamba après bimisé na miswa bateau. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, dit la Bible, mais l'élévation appartient à l'Éternel. Vient de l'Éternel, pardon. C'est Dieu qui élève l'un et qui rabaisse l'autre. Moutako sayote, moutafoulara moutou. Et Zanzambe, la Bible dit l'homme ne recevra que ce qui lui est donné du ciel. Prodige down. Succès, moutape sa Zanzambe, moutako sayote. Soki osazarde olanda loyenga mokili mama nanga papa nanga olimwa na mopepe to kokunda yo okeli felo souffrance éternelle boya eloko wana parce que tout passera. Mais la parole ne passera pas. Lingo kufa ata so kufa mobola mokena esika ya repos bande kotozo dénoncer makambo yo kaka pona ko préparer bana na Nzambe. Pona bozongi ankolo Yesu lobi. Yesu akuta yo na présence na ye. Et non na kati ya loge songolo. Et non na kati ya kabal. Et non na kati je sais pas ce qui y a nini. Vraiment que Dieu nous aide. Rockman. Baboya kaye. Pona nipo bamona ke no ya zena tendance. Yako luka kobongisa. Malheureusement ba balinga mambo wana te. Triste et regrettable. Bandeko al mentionner le moro a mamba ba poison. Toyebi na Congo ndenge poison comment opesa mondeli ka mususu tina milia basali na Nzambe balukusa bakufa na ba poison. Balela ngo wapi? Balela ngo wapi? Balela ngo ka entre bango ba serviteur de Dieu, triste et regrettable. La Bible dit que les hommes élèvent les mains pures, sans tache, ni mauvaise pensée. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bande konangai. Tant ma bon on est pire. Tant on est juste devant Dieu. Le sambo rosala. Ba eli ba kangambula. Guerre aux na Congo. Si au Congo on avait des vrais hommes de Dieu. Ba quoi aussi lisa guerre wana. Batoto yebi oto monaka ya minene wana bakosaka biso si réellement bazalaki oyo to kanisa to pito monaka bango musika bandeko guerre wana lingeke sila parce que l'homme de Dieu représente Dieu et Dieu est souverain aleki ba américain na ba soi-disant bato ba créaka ba guerre wana il a le pouvoir. Mais pourquoi bandeko eloko wana sale maraté parce que tous ces gens là liboso Nzambe basi batengama maboko wana ekoma impire etela baninga ba poison maboko wana ekoma impire ekoma ko doiter ba serre na bana mikie bana bataba bébé bazo église ko luka Nzambe combien de filles ba déflorer ba ona ba église na ba soi-disant pasteur choisis sœur choisis bébé choisis après ça témoignage na TikTok pasteur muto viola ya déflora ye mona bato moke ayemba ka mineur. Mais ba parents pe baso ba bomba na bango certainement pasteur amunene ta musupe le ta muta mule azaki pe muto influent ta ba fundi pe ba kosana bango pe lokote na rutu na une fois na ya na TikTok wana na lobby que no sert azo luka base nzo ande zela ma ambo ya solo sert choisi abota bon mona ya la kisara mona fichara mona pasteur muto viola choisi acha choisi zemi mona bato moke ayembaka pasteur atie ezemi abota mwana bota la kindoki nde bisiko yo bato ba ko sangisa bato ba kene ko sambela soi-disant il y a rien de bon là-bas bandoki na bandoki que Dieu nous aide Nzamba sunga biso mama papa sambela wapi yo na achako maboko nani achaka yo maboko nani achako maboko Paul a dit à Timothée, ça la très attention à l'imposition des mains. Parce qu'il y a manger à boire, na ministère ko imposer à maboko. Lelo na Congo bandeko nanga ba jeune serviteur boko mona na ko bima na ko beba pourquoi parce que ba père spirituel na bango bazar kati na marambu ya malamu te ya molili et du coup tant ba ko joa bana bako
introduire bango, ko initier bango. Parce que dans le monde spirituel, tu dois avoir un représentant. Ou ko introduire yo. Ndenge Jean-Baptiste akotisaka Yesu. Yesu azaki o azalaki, mais Jean-Baptiste a baptisé. Tant que Jean-Baptiste a résisté, Yesu a dit non. Nous devons accomplir ce qui est juste. C'est comme ça. Mondo bomo na ezala mukilo bomo na ezala na ba principe na ba loi. Oko kite ko la muka mato la lo la muki mbala moko du coup au s'auto-programmer et puis après non. Il faut ça na makolo mutu. Ndenge Samuel azako près d'Élie, les souverains sacrificateurs. C'est comme ça. Et du coup bano bango ba obimisa. Bana batu ba pe na ba grâce ba pe na ba appel. Mais malheureusement, ba tata oyo bango ba bimeli wana. Baza bato basi ba fléchir ba genou devant bal du coup bana pena ko bima ba ko joa bango ba ko kotisa bango na soloka. Yango bo moni génération montante ba prophète baza na ki ndumba on dirait ya tonga. On dirait ya nzoloko nga na lobi ya tonga. On dirait ya nzoloko. Donc c'est kota na makila. Ya osakanate. Bangona ba bako prophétiser na ba TikTok et localisme bangona bandoki. Bible zoloba. Bango mo bazana na ba esclave et puis liberté ni nango bango ba memela bino. Et même ils sont d'abord des esclaves. En quoi ils vont vous libérer? Tellement bato ba comprendre un peu le côté. Chrétien congolais sambela kate yemoko atanga Bible te. Ya tanga Bible aso ba kena église balobi fungwa Matthieu 5. Ya tanga Bible kaka. Ya tanga Bible ya sambela kaka. So balobi que non, le lot aux anciens ceux qui a combien de jours ou encore prière à minuit. Il y a 23h tombe me ko ganga matin na prière. Wana ya zo mata zo vibrer mata. Ngamba pambola ba passer oyo. Ba sala ba prière en ligne. Mais à part wana siko intimité na yo moko na Nzambe. Intimité na yo na Nzambe. Maman, papa, il y a un homme qui déterminé. Et lobby na yo. Et qu'on déterminé. Qu'on koufa na yo. Oui, parce qu'après la mort, il y a une vie. Malheureusement. Et belé, bah, c'est limité là, bah, on kananzela. Pour nani, parce qu'il y a des panneaux na pasteur, na dadi. Et tellement, bah, on peut, bah, vrai face à bah, dadi en côté. Et tant que biso to sala boy bako ya ba ko finga mawango ya kolo sunga. Que Dieu nous aide. Muto alobi ngai te sonika futa muto bozela na zongi sango vana chité bozela na zongi sa mwa morceau wana. Boyoka. Banani penza bazolo ba makambo mabe. Ezangai na pese exemple. Yemoko prédécesseur nangai Albert Kankenza mwana mbo. Na période mokobo a télémelaka cardinal Mosengo na ba déclaration naïe de ba déclaration ya sala kitambo a télémelaka cardinal Mosengo wana ndezalaka malamu nzambe za lokumu ezali presque ezali moko ya président vice président ngai ayaka koyambula ite na bato songolo parmi ba leader ba initié na kabal juif na Bezoyoka. Si on est dans la Bible, bazobi kene na bututo samseki makambo wana. Bezoyoka. Ils réveillent tout le monde magie ekoti. Ah. Quand j'ai décidé de mettre de l'ordre. Vous voyez yango de bitumba o nazali na yango. Pitié. Nangine sabino lokumoko. Ngai naza kobondela na kosala jeune ya 7 jours. Boyoki. Mommy, the TV is on. Certainement boyoki makambo tata o alobi bandeko ba bolingo ngate mutu na créer na inventé moninga passer aye ko tubela lobi papa nga balesinga kindoka ki mokolo na sa nini na bima Efrata apesa témoignage mo bandeko témoignage mo eleka na YouTube awa passer mo congolais am ngambo na Belgique ba laissé kindoki na yaki mokolo et pas apôtre moko ya congolais na biso bandeko imaginer congolais ngambo ba ke rolia ba ronyo et pas apôtre na buto alali boye ba yeko amoni ba tole fungwami na ndoto te pou
Nzamali bisarai. Abima Abima a se retrouver dans Mbujimai batbalo bachiluba. Balesa kindoki ya kosakana te openda ya baluba penda makasi partout kindoki ezali et ba bakongo kindoki ezali partout kindoki ezali balesa penda o babengaka buloji. Apôtre wana koma koyela ye na butu omona pa amoni mire fungwami na ndoto te mire pasuki gan akoti bandeko eza ba illusion te makambo ça existe tanga okota bo paralysé ye akomi hypnotisé babandi olesa ye babandi kolesa ye ba papier soki ba fait ya bible soki nini so ba lese bongo akomi kao wana apôtre wana ali atumbi mwasi naye na misu naye tango amoni ke no mamango komi serial minute genre neta bana koloba apôtre benga na téléphone a menace a ebiseta la ke banga na yakuza dolo yenge kutu te kombo na ngozo ngoba na kotambusa basala e délivrance nzamba sunga yoka e mama kolekoma ko vimba edo azaki mutu akufa balekisa ye na sacrifice kabale tala bino bo sakane tamba bakoloba bato bazomona ngo baje. Abonnez-vous massivement sur MDG DTV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame, tout le monde aime la sima de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.